ONG ba Rwanda va pesa innocent pas ça la banda kwana. O et défi à gouvernement. Nazo pesa eza ba nous monter le commune ba réseaux sociaux ba tie toilette jama kabuna kende ko tonga a tie photo 100 jours ya chef de l'état bazui banda kwa innocent eza polémique oyo bazo luka ba détruire bana mboka parce que innocent za d'origine congolaise innocent za rwandais Ozolanda, innocent za rwandais. Comme France Congo. Kozala kino meza malédiction. Comment ils ont malédiction? Yaniki, omoni bablo nyoso mabe e akaka na kin. Robert akokaki ko installer parti politique na STT. Akima ina kin. Bakino parce que baza faible. Matata Ponyo a détourné mbongo ya Mukangalonjo a outi na professeur na kine aéroport bakino bayambie. Kamere a détourné mbongo ya 100 jours bakino ba soutenir ye. Basalele ba marche. Oh asa innocent. Ba Rwandais onje ba Rwandais pesi innocent mbongo po atonga ba maison na este bakino ba féliciter. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci parce que vous êtes nombreux. Vous êtes en train de suivre à travers cette émission News ya Congo. News ya Congo, bandi émission, il y a des Congolais pour les Congolais. Osa Congolais, c'est quota l'émission. Tu n'as pas qui s'habille l'étranger, bota l'émission pour comme menacer Yannick Wenge pour Mwamba, Banamboka, ba Congolais. Qui m'a engela babota mwabino Banamboka nyoso, Boulanabiso à travers Mokili Mobimba. Bozape, Namboka Nanga Congo, Kinshasa, Matadi, Bozana Goma, Boza partout, quota l'émission. Na biso tika te kimi akolo kiso masia mona tata nzambe engela o mabota mwabino nazana kombata pati nzoko to solola mambozo le kana mboka na biso me na pesi mbote na mama Adèle yo mope bon séjour na Kinshasa akena Kinshasa pona kusunga bana babwa kama ba autiste ba trisomie bana bazanga tina na Kinshasa bandunda ki wana po avana bango longo alesa bango donc en tout cas gouvernement ba wario to betela kitolo boko sala eloko te Président Fachi bato kusungane bango na mama Adèle Yombo avant na bana babwaka ba mesdames demoiselles et messieurs na mama pour la bino combattant pati nzoko to solola marmozo kana mboko na biso les gars combattant na peso mbote oza boyi malamu na kati émission. Ouais, merci Yannick Wenge. Bien habillé. Ouais, nazolanda yo mikolo ezayo ni mtozo pesa makambu na kutile na biso munene na kuzu tozola taka na kuzu. Merci sous na longo pesa na so opportunité sous na espace na de pour na pesa sous la jeunesse congolaise partout ce kabazwami na bafonyo sur la village ni nezole kalamboka na bango. Merci beaucoup les gars combattants patins on a fait ces mots na kuzu babito la taka na kuzu to soutenir bande ba congolais les akitoko makasi les gars combattants to beta li solo to tu vendre arabo lo mori na Kinshasa bombe bande ko baza soki ba million bo batikali jeunesse na biso ya mboka soka meli bombe atikali to ebite lokwana e utu wapi yo soutenir o pesaka ba jeunesse toli ya mboka na biso encourageaka jeunesse eloko yo bombe kuitwana e utu wapi. Yannick Wenge, merci de sous vraiment la question de Tuninga et vraiment maman la moto parce qu'on les a actualité pour le moment. Yannick, au moment où Soulanga m'a mebele to bandanga no makambo depuis kala. Ya jeunesse, bande opposition bozala together au soutenir mon mboka. Bakinois et ça vraiment passe pour na bakinois. Surtout dans le temps nga bato bazofa na ba province T. Toujours bakinois. Et ça malédiction mon cause la quinoa. Cause la quinoa mais ça malédiction. Comment ça malédiction? Yaniki, omoni bablo nyoso mabe e akaka na kin. Robert akokaki ko installer parti politique na STT. Akima ina kin. Bakino parce que baza faible. Matata Ponyo a détourné mbongo ya Mukangalonjo a outi na professeur na kine aéroport bakino bayambie. Kamere a détourné mbongo ya 100 jours bakino ba soutenir ye. Basalele ba marche. Oh asa innocent. Ba Rwandais onje ba Rwandais pesi innocent mbongo po atonga ba maison na este bakino ba féliciter.
ONG ba Rwanda ne ba pesa innocent pas ça la banda kwana. O e défi à gouvernement. Nazo pesa eza ba nous monter le comme na ba réseaux sociaux ba tie toilette jama kabuna kende ko tonga a tie photo 100 jours ya chef de l'état bazui banda kwa innocent eza polémique oyo bazo luka ba détruire bana mboka parce que innocent eza d'origine congolaise innocent eza rwandais ozolanda innocent eza rwandais nayebisaka yo Rwandais infiltré biso na toute catégorie pour affaiblir les Congolais. Batu baso pesa batu wana opportunité ba affaiblir ba Congolais ba Kinois. OK. Bombe wana basali bombe. Tala nezo bombe sa jeunesse. Boro neza na ST na Goma ezate na Katanga ezate na Kasa ezate na bandu ezate na Kini. Parce que ba comprendre ba Kinois ba faible à manipuler. Kino a rejoint Kagama na Kisasa a comme opposant va soutenir. Bakino va soutenir. Yamona Bakino sont des taureaux, sont des humains. Dans les réseaux sociaux innocent. Mais vous évitez pourquoi innocent tongi Borouana. Ils ont des défis pour les Bakinois, surtout pour les musiciens. Bakabola entre relations, il y a des musiciens congolais. Na population na ye ozoranda bateka mwana mukebo ayeta biloko asali me mikolo basala mote nako ina falite pona innocent tongi banda kuna kata Goma nako ina wera te po innocent tongi banda kuna Goma nako ni ina jibete po innocent tongi banda kuna Goma basa bande kunanga bango sont des Congolais Tepo innocent ba Rwandais, on déjà ba Rwandais pesi innocent bongo pour atonga bandaku, soit disant même la government. Au moins il est le même na kati, na solo ba même la chef de l'État. Entourage la chef de l'État Zamabe. Entourage n'y soit chef de l'État Zamabe. Ti lelo malgré misu azolo même ti lelo. Na so entourage la chef de l'État même na parti na entourage la chef de l'État Zamabe. Bah comment comme même chef de l'État même na ba fête ou ya ba conseil ba même chef de l'État mais faut présenter beaucoup même ka ngulungulu bongote parce que tant que besoin même ka ibija mbongo zo kende wapi mbongo zo bima wana ti il faut futa ba mota prime ya ba soda prime na bino gouvernement mo mabokena ki wana fa pesa mo eloko parce que besoin luka moyen ko yiba mbongo na déplacement chef de l'État. C'est-à-dire, à trois chefs de l'État Zamabe, biso un individu a fachi ton dimi fachi. Kabila no ke ba fête. Ok non nengeni Kabila eba ke balinga ki ete. Kabila eba ke ba kino baza ba pere, ba kino baza ba yuma, ba kino baza ba toro, ba kino baza ba banda yes, ba kino baza peuple facile à manipuler. C'est le peuple kinois. Au moins ngana lelo to lela, obi combien de Rwandais ba sumo ba parler na Kasai. On dit que les Rwandais vont parler de Kassai. Et tant que les Kassai vont Katanga, les terrains vides, les Rwandais vont se récupérer. Après 5 ans, 10 ans, tu as la minembo na Kassai. Tu as la minembo na Kassai. À cause de toute la distraction, mais ma biso. L'autre comme la distraction à Senko. C'est ça la distraction. Ah, les autres lundi, peuple sud-africain va son marché pour na Ramaphosa démissionner. Aucun parti politique et les cas qui marche. Tous a besoin de jeunesse congolaise va éveiller. Va la manipuler na ba politicien. Va la manipuler na ba groupe ya batu moko boyi. Les jeunesse congolais pour abima zwa décision en Bokana, il faut belle la position. La leader politique, la belle la bango. Bobima, non, prenez-vous en charge. Tala ba komi ko faiblir jeunesse congolais. Ba créer bango ba bord ba so bengango bombe. Hier soka mela bombe. Atika lika boye. Misisa njote zo katana. Et uti wapi? Provenance tango isa wapi? Loko wana bombe. Mais tu vas ça la bloc la gouvernement et bien colonel Kasonga ebi. On m'a dit d'autres pas l'air mokopé tant balobi ceux qui m'ont ça la malam faut betele maboko. So m'ont ça la mabe faut ko yebisa ye. Mon colonel Kasongo peuple congolais a toute
na ba province nyonso baza abandonné gouvernement zo contrôler peuple oté gouvernement azo contrôler peuple oté même kolia na ye même komela na ye ba mai ba peuple bazo mela na ba shoba bite skani zo salama ba whisky bazo salela bango ba bite skani zo salamela ba ji peuple azo mela gouvernement yebite joine zo uta wapi zo salamela wapi ba sala na banda kuna bango esika to ba chinois bazo sala ba bilo ba vive frais ba yebite zo uta wapi ba mona ka bloke zo kota peuple aza contrôlé te na babiloko nyonso bazotiela peuple na biso na kati ya mboka et comme atina niveau bato bakende kocréer bon matière peuple amela yango lokola drogue renseignement ya Congo ezosala te renseignement ya Congo ezosala te ezelo mo eza na se ya mutuka boye na se ya mutuka bimisa kota milinga lo mo evanisa babimisa na babetcha yango nazoloba Yannick Wenge renseignement ya Congo ezosalama te yango ozomona peuple na biso aza abandonné na toute catégorie surtout jeunesse congolais misala eza te yakoli eza te bokrele bango na matière oyo ezodétruire jeunesse tu raison dans le peuple boza justice na biso eza kaka mpona kokanga kaka bacongolais d'origine de père et de mère détournement ya uberwa oyo asali ntango azalaki ministre de santé bolandeli yango te bisengemana azalaki général à la police détournement ya mbongo azalaki soki experteur à la police mbongo oyo ya la police bolandeli yango te moïse nyakubaso nyonso bazali soki na bolandeli yango te bapdg ebele ya barwandais oyo basali badétournement bolandeli bango te baza à l'aise kabila oyo abomi jeunesse a détourné des milliards ya Congo aza à l'aise na kati ya Congo maman Olive azokende kokaba bambongo esika mbongo nazoswa gouvernement boyebi te ole bolandela bambongo oyo ozokabela bapeuple oyo yo ozwi mbongo oyo wapi bozolandela bango te mais boza kaka kokanga kako tokangi ministre kaka bakongolais nde bakanga bakongolais justice ya Congo ezobanga kokanga baétranger le seul mutu bakangi kaka ruberwa enani kamere po aza 15 Rwanda 15 Burundi nde bakangi ye mais bato badétourne mbongo lelo batiki peuple na matière ya bombe ya bombe kabila aza à l'aise tozala mboka oyo bakangi Zuma lelo aza na prison président actuel en pleine fonction auti koparaître na cote ya crime ya marikana mais kabila aza à l'aise Jeannette Kabila aza à l'aise bakize na bafortune na bamillions de millions Janine Mabundu azaki présent assemblée aza à l'aise azolia mbongo azovivre na bamapasa moko bakongole baka na États-Unis bajeune wana bazolia mbongo ya Congo à l'aise bamakangu ya madame wana Tambo Mwamba ayibi millions de millions ya Congo aza à l'aise yango tozo bato bazokimisa bango ezaka bapoliticien congolais yo oti ntango abimaki akendaki kobimaki akimi na mwanda akende na kursa bamoto ti babakoti na kata carton bakuka masangama barwanda etekama ya angole te Yannick Wenge justice na biso ezala manipulé te na ba individu tozosenga justice ya Congo ezala indépendant justice ya Congo elandela bacriminel nyonso basali crime lelo Moïse yo wana komi kobelela keno justice ya Congo bolimbisa batu nyonso asekize ye moko ayebika bazolandela détourner mbongo Katanga carrément abimi na poinsa kolakisa bana ya Katanga ke alakisa bana ya Katanga tala de façon Moïse ayibi mbongo ya Congo atikeli bakatange kaka bitoyo na saki moko ya fufu atikeli bakatanga mais afundi ye moko te ntango moto aleli keno justice yo ozoloba lobi ozala président ya Congo mais ozoloba keno tolimbisa bacriminel bato badétourne fond ya mboka batika bango peuple akufa na nzala soki peuple azozanga misala à cause ya bato badétourne bambongo yo lelo Moïse ozoloba ke batika bango Moïse olaloba ke justice alimbisa ngai na mbongo na yibi mpo na Congo mais ozokende kolobela ngo na sans vexe moko boye mais heureusement biso to sage to comprendre Moïse azosenga nde pardon ke balimbisa ye na mbongo ya yibi na Katanga ole aleka dans les médias senga bakatange pardon
na ndenge na détruit Katanga, na ndenge na tiki bino na nzala, na ndenge na kimisi bino na ba frère d'ici na ba sembo ke luka ba vie. Ola senga bango pardon na ndenge na teli kingu baba poisson toloba kinga na yo bazo nga babo makingu. To sola ngo l'émission. Bazo nga babo makingu. Mais les jours kingu akufa ki lobby, na ndoka Moïse ba fongoli champagne. Moïse a meri champagne abina tika leader à Katanga. Mais au mikosi. Ozo ke no sera ki leader à Katanga na kata prison. Na so justice na minute fo justice na minute to na mboko Afrique du Sud. Zuma na prison. Ba juge ya Congolais bozala indépendant. Tozo senga justice ya Congo zala indépendant. Bokangela biso Kabila botira biso na prison. Tozo na besoin justice sala mapona Kabila. Tozo na besoin justice sala mapona Ruberwa. Tozo na besoin justice sala ma pona Mabundu. Tozo na besoin justice sala ma pona Lersi Tambwe. Tozo na besoin de justice sala ma kaka na bato ba faible. Bokanga akaba o baza faible. Bokanga akaba Congolais de 100% de mer toboyi bato ba détourner mboka na biso bazawana sur place ba Ruberwa bazawana justice interpellé bato lokola ba matata ponyo bozo banga bango ba Rwanda na minute songelo yeli tofani bazo soma ba palais na Kasai bokibisi bobomi nzala na Kasai banani ba détruire Kasai bazawana na kata Kisasa Kabila sala Kisasa. Yango mona ko livre lobi na soke pesa badelo na Kasai parce que ba yebi ke ba détruit Kasai ba yebi ke ba Rwandais ba komi ko so mapango il y a des Rwandais jeunesse Rwandais bazo lunga États-Unis si na kata Kasai ba ke so ba palais ale lobi na ba ko bele la susu ni oh deuxième mine boye na Kasai boza la vigilant ba peuple Kasai boza la vigilant Bozala vigilant, botika bateri ya mabela bakoko na bino te. Babomi bino na nzala po ki materi na bino étranger ba ko fanda. O ba Rwandais bazoluka to ebité. Mais biso to koloba na toute énergie to tika bango te. Yani to zoloba. Bazimbongo ba pesi inosa tonga bandaku na este po ba salir ba musicien congolais. Boba ndako finga ba Fali, boba ndako finga ba Wera, boba ndako finga ba Jibe, boba ndako finga pepe boza la manipuler te. Division kota kata ba musicien boza la manipuler te. Bo soutenir ba star na bino baza bino. Marqué biso na yeli toloba ki ba star bozo sala le côté. Oui, to sola biso na biso bandeko. Bazo yoka bako sala po ya bango mais ezala te groupe ya ene ndividi moko ba Rwandais ba pesi ndeko na bango Rwandais mbongo atonga bandako po ba salir basar na biso elo kona to côté melango. Merci beaucoup Patine encore les combattants moment vers la fin pesa message na ba ndeko ba otala biso message ba congolais ezani message ezali le général Kasongo kende ko tambola na entreprise nyonso ezala Congo bazo sala ba biloko ya mabe bato nyonso bazo créer ba drogue ezo bebisa jeunesse il faut même bato wana la justice ba place nyonso ba chinois ba fanda na bandako ba indien bolongo na ba policier na kata bandako ba indien bolongo na ba policier batika ko kengela ka ba individu ba chinois na ba shop tozana besoin ya démocratie contre la kata mboka na biso justice fala na batu wana batu nyonso bazala mera bango na ba crime contre humanité il faut justice c'est ça la mapona mo bakanga bango bato bazo sala lokola ba drogue wana soki bakangi bato wana faut pénal baza na prison en vie to soutenir ba sar na biso to soutenir ba miselo ko ba Romeo Putu na États-Unis d'Amérique ba na États-Unis d'Amérique bolanda kanga ibino nyoso boza la manipuler te nazo metanga na Gilles nazo metanga na Gilit boza la batu ya sentiment te pour ba ministre ba mko pesa bino bambongo bobundela pour la peuple bolongo la tribal bolongo la tribal Congo a besoin de tribalité Congo a besoin d'instruction de plus fort au peuple à se retrouver justice est à la makasi social est à la makasi Merci beaucoup les gars combattants Patine Nzoko, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Émission à Congolais pour la Congolais alléluia ici. Merci. Na fidélité à nous pour que vous avez belé kota la émission la bino oyo. Les a représenté par bino Yannick Wenge moto atona ki bonzambe en tout cas la pour la bino
Pati nzoko lelo zaki show ba Congolais ba na kanda mambo zo salama namboka na biso Congo. Merci na fidélité na bino avec confiance émission na bino News à Congo, pourquoi pas Nakuzu lata Nakuzu soutenir Nakuzu congolais au sala bilamba ya kitoko na pesi mbote mama Adèle Yombo mtanima kuvana na boa kama na Kinshasa social mama Adèle Yombo tozo benga yo mama social otolo bakapsona Yannick présent landa kabiso kala mingi tepe okozwa pe ayo fonction kala mingi te zala na kondima mama de yoki message yo parti nzo les combattants lobby kala mingi te ko fonction donc on a beaucoup de na professeur Noël Tchani moto ba Congolais to tchaba ba étranger mal à l'aise nambo la biso na biki makamba bien ezo salema merci na fidélité le confiance botika la malamu kimia ya kolo su plus masia engila o mabota mabino.